aux yeux visibilité, aux yeux audience. Et puis, Bellevue a préparé relève. La génération. Il y a génération qui est parce que maman te keta na kekuna. Ake pe ba chauffer. Ake tourisme, ake motela. Te parce que mutu ake na yo wana basane ba otambo na yo. Il y a que voyage ne mo côté ba tindie. Parce que lelo, ceux qui peut m'abever au Singapour na ba makambo asinika. J'en ai donc au moins moi, j'en ai marre. J'en ai assez. J'en ai assez. Na bengi tendresse, na bengi Miss Lolo, na bengi Zuma, na bengi Irano, na bengi na mwana mobo na mona kana MK. Quand on a dit 4 personnes, MK. Mutema mabe. Aza mutema mabe. Trop c'est trop. Au moni parmi bateau ba finga ranyo surtout na tala bango pa mamuteke wana muta leki gérer na finga zate. Ba moura na basa ba ndoki. Mutema mabe. Aza mutema mabe. Moura ezali nini? D'abord moura za l'échec ba pédé nyo surtout ngana ebina mukini. Oyo nakati na bino mibali baza mibali bao baza basi oyo aza mobali to aza mwasi mwana mobali Zuma Irano soki bakata bino ngenga bo répéter makambo nini nani Moura de la presse alobi bo répéter mwana Congo mutema mabe aza mutema mabe isusu ya mibali pana bango ba yebike mwasi na ye mobali ne ye wana. Mais moi, na mobali, muninga moi, mobali moi, muninga moi mobali. On m'a dit kabali sur tes osalamu. Et ça m'a muteke. Je pèse bien mes mots. Maramunio so moura salé ça qui bien planifié na kin. Mutema mabe. Aza mutema mabe. Tendresse Miss Soki Lolo na MK. Bon répéter makambo oyo. Mboura zolo ba place aza. Bo loba ngo pena bo bandela ngo pena nenga zolo ba wana bo bandela. Soki boza pena vrai youtubeur ba vrai youtubeurs. Moura eza yete. Moura ba utiliser ko utiliser. Je pèse bien mes mots mamu teke. Mutema mabe. Aza mutema mabe. Pela. Apela. Moura ninga sana pena ane ko memela gaste musaki. Abenge madame. Ano yebisa yote. Ba moura na basa ba ndoki. Alors, essaie de Panama, spiritualité nous a makasi. Na pesio na mida inani. Donc, ngana lobi kaka basa la makasi na prière. Prière na kisi. Parce que yango ne te sauver Moura. Tes fans goûtent tes fous du roi, fou ya reine. Oh, ba pena ke ngana ko kufa pona génie comme tox. Pota moko boye. Oza pota moko oh ba tonga yesengi basala nzambe pe basala na bazo bondela. Ki guerre ya yena Kovo. Yangala tsango. Ba mona kaza zoba pena ya première ban. Soki guerre ya yena Kovo à côté Bellevue point. Makas. Parce que à dater d'aujourd'hui ngai gérer so lukinga problème d'internet au finginga et suki singa mutema. Na luko na moyi na mimi ba fou du roi. To beti yo to se faire justice biso moko. Na butu sikoyo. Na luki sikoyo na nenga mulili. Il faut oleka mbeka. Yakobe. Malédiction na cause ezaka na effet. Mais bino bozana mamu teki azawana elle maîtrise pas succès na ya bina pas pamba non na mona leader moi zanga charisme na kwa mamu teketi. Azama chéri mon frère makasi. Oso mone pas obwaka basse, abwaka basango pa obwaka atape so azaka moi ça ngaza peka mabe. Obi na tala ba pede muso otali o bazaka na ngamba mamute. Otate ba ate ye pele faza ka yango. Dieu do confie na ngambo kuna nde ba pede la base. Bazama makasi ko bana non numéro 1 première cabine Moura. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours.
tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Ah, merci de l'attention accordée. Eh bien, nous sommes là. Jemima Ibele, le groupe de la presse congolaise est là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout la bonne humeur partout au Botalanga. Là-bas, différentes chaînes Nabiso. Et ça a 5 mingi à cause devant vous parce que vous devez s'abonner à la chaîne Nabiso, vous devez s'abonner à la chaîne LOBCC officielle, vous devez s'abonner à la G Télévision, Jemima Ibele TV et puis la Kobetos TV. Donc, vous pouvez s'abonner famille Bota. Au point non famille Bota Molinga Biso, vous pouvez s'abonner. Et comme ça la nini yaya. Moi commentaire na yo, moi ko partager la vidéo la biso et là une façon ya ko contribuer na musala oyo to salaka o to sepesaka bino. Merci beaucoup. Actualité est dominée par rapport à bito bengo bilobela biloba loba oyo ya moura parce que ko bimane na mboka oyo pona ya moniki atiki ba matière. Est-ce que mati bakambazo loba ezo ko construire ou beza ko bobo ou beza ko bebisa to ko solango lelo na papa kuta famille bota to te ko sa ni mission ba benanga Jemima sung se to pas kuta to lingaka ndenga lobaka ada papa azaka la sagesse to so na ye vraiment makambo to ko loba. En tout cas merci beaucoup à Exo qui est dans cette caméra. Merci bato benanga biso famille bota mo bimba na linga mo aminge FM 4 fois boss depuis Paris. Maman Brigitte Koufi, ma copine, merci beaucoup pour la nuance, pour la confiance. Et merci beaucoup à maman Hortense, ma conseillère. Papa Jean-Bou de Maembo, ma maman Anassa. Voilà, donc ça fait beaucoup d'années ensemble. Pépé, il y a Céleste, il y a Daiven, donc comme nous tout, Bambo de Paso Talabiso. Voilà, pour vous, mon invité là, déjà, Nazawana, avec mon papa pour ta famille Libota, il s'appelle G.I. Kobetos, pour Balali Toutou, DCSC de la presse. Dans mon diazan à Kanda, mais ça va, bonjour. Bonjour, Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Bonjour, il y a différentes chaînes, Bazolanda Biso. Votre papa Kouloutou est là, votre jouet est là. Voilà, Clarisse Plasma, je crois bien, Aza, chaîne berger. Pitbull. Donc, là, c'est jouer. Il y a famille Bota et puis jouer à Belleville Candy. Et puis je suis à l'arme officielle de Belleville. Ok. Ceux qui bossent banal, ceux qui bossent batunion, surtout à la Belleville, mais à l'olenge le kolanga. Aïe. Oh. C'est que auto compte, monos ko la facette mususu. Oh mususu. Oh mususu, mais en tout cas, madame na oloba lelo, ba te belé, bozo ba biki na ba papier. Bokoma. Bota la place ni na lobby mabe. Okay. Après bo ya okomelanga na ba commentaire te. Bo komi na privé na WhatsApp plus 243 99 21 69 651. Okomelinga bo komelinga wana. Donc émission te bani te bani de ça numéro. Na pesi numéro parce que ba komelanga na lingi na commentaire te. OK. Ba ya okomelanga soki makamu na koloba. Ata ba komi pe na soki ba okoma na commentaire ba koma. Mais sauf que ba ya komanda na privé makamu na lobby soki za lukuta. OK. Voilà, on peut se bambote hein. Non, bambote déjà na famille Bota Mobimba, famille Bota Mobimba, papa Jean Bound Maemba, hein? Maembo, nazolela. Voilà. Et puis que les paniers circulent encore. Ego circuler quand maman na biso Anas, voilà. Bango ba liaka ka eloko moko, nikole belé na couple là mais ba liaka ka eloko moko. OK. Yo muto bandika lobi okomi de ya kolia matembela simanda. Donc soit exemple ya papa Jean Bound Maembo. Voilà, bambote belé na Anima Longa, maman Mapasa, bambote belé na Fifi Makuta depuis États-Unis. Jemima Ibele na zawa na ende pour éclaircir moi opinion moi muki. Voilà. Tout que les cas maman d'entrée de G, tout le monde de Konam Somura départ ni era kendaki, américain koloba et oh grâce oh la patronne en boé mais tant musko a comme na mboko ya komi jusqu'à la moi ta photo té. Mais na mboko ya zali a lobby que mutu oyo za alarme na ye. Mutu oyo défendaka la patronne na Poutine de l'écriture. A taxé de lélé, c'est-à-dire ma chérie, on est fille à Mungwa, ma chérie, mon frère, lélé. D'abord, on a bandeli à émission, on a 4 personnes baya. Boya, Bokota, Wabozalawa, parce que
nazopesa bino devoir moko eza makasi. OK. Nabengi Tendresse, nabengi Miss Lolo, nabengi Zuma, nabengi Irano, nabengi na mwana mobo na mona kana MK. Kutu nabi 4 personnes MK. Pola. Nabengi bango na yeko tia bango liboso na yeko bisa bango. OK. Oyo na kati na bino mibali baza mibali, bao baza basi. Oyo aza mobali to aza mwasi. Mwana mobali Zuma, Irano, soki bakata bino ngenga. Bo répéter makambo nini nani Moura de la presse alobi bo répéter moi na Congo. OK. Tendresse Miss soki Lolo na MK bo répéter makambo oyo Moura zolo ba place aza. Bo loba ngo pena bo bandela ngo pena nenga zolo ba wana bo bandela soki boza pena vrai youtubeur ba vrai youtubeurs. Comme ça to ebande bino na biso na bino to suka. OK. Ya mi baleza nini? Ti ba telemi bazo kanga Moura c'est ngoto bobo soipante c'est sans esprit. Est-ce que bien que Karine mon compte ando clasher les batu na mboko azali na Congo? Karine bande ko loba wa otalibo mwana azaka na Kinshasa. OK. Mais parmi batu oyo même so tu peux exemple na nga azaki soki na ye na YouTube ba comédie ba obanga. Mais na mi penga ka mon lebelo ya ba comédie mais soki na ye ba taxanga baloba obi tous les comédiens ba Nigérien na finga ba na internet. OK. Mais banda koloba ta sucette na ezwanga te interpellanga te. Donc cela veut dire na zongi ona salaka. OK. Donc Moura apesa na zoba azama yele te ninga ke koloba mwana libanda et puis pour moi na zone na koloba ngo boye. Au moins les cabales ne sont pas au salamou. Et ça mamou teke. Je pèse bien mes mots. Maramou nyonso Moura salé ça qui bien planifié na kin. Na ndakuya ma chérie mon frère a fêté voyage à Moura. O mi benga randeko na yo. Lekachu. Na lobi boye. Cabal wana so te salami na ndakuya mwana mobali wana. Oh. Ah bon? Parce que mamou teka kenda akuna azalaka kuna. Akela kuna na butu. Mais oui, ba mona été. OK. Akenda akuna na butu. Donc basala e kabal moko boye soki lelo mamu te gaza poso na benge na komone tata na mama ne babota e apekisa ba mbolo na e ba mbua na e o Tendresse lelo zo tele mabino ba mbua boya be ba mbua ndeza bango nyonso. Mais aya apekisa bango pourquoi bo sa ndeko na nga boye iye mutaza marraine na ngai na benga e mwana muke na motete na ye akanisa ta kopo ya mayo belva pesaka ye na moment azangaka mai akanisa ta nzeto ya muke abomelaka ngonko belva pesaka ye. Mais lelo calme et pourtant kutu Tendresse Zuma Miss Lolo maman na bango ki États-Unis matière ezoyokana te ake kosala nini na cité siko wana batraita belvi akenda poto po basala nini Moura ne mutu alobi alobi nini akenda po bachauffer soki nini siko mama na bango bakena mutu moko toyokaka ke oyo bino boyobi ke atindaka bato kuna ake mpe na délégation ya mutu wana seke ye mpe bake kosala nini seke mpe abota abota te omoni teke bootourne esika moko parce que belvi akendaki kuna po bachauffer siko mama mutu eke ntango ake kuna ake mpe bachauffer ye te bo siko mutu akenda ye wana basala nde baotambola na ye ye ke voyage ne moko te batindi ye omoni siko place bareverse mama bango batindi ye voyage na batindi ye ndenge akenda parce que botaxa mpe belvi bongo akenda batinda ye siko mama muteke mpe aza na délégation na mutu baozala ne lelo naboyi na ntanga komboni omoni siko ndenge seke mama muteke mpe ake bachauffer matrice omoni siko makambo yango donc bamoura makambo oloba bamaîtrise yango te Moura ezali nini d'abord Moura aza l'échec ya bapede nyonso tonga na yebi na mokili pede vrai pede toyebi batongaka bandako ya danger baosala makambo ya minene parce que babondi nga na kokondane bango te naza nani mpona kondane bama chéri mon frère eza choix na bango baza na liberté na bango mais quand même ntango ndimi yango kondimi yango mpona pantalon oyo ya moyenne 0 te bazwaka yo okufela na maladi mo boye ako bamaladi na bango ezalaka cher matame evimba komoni mosusu na émission kuna te matame ondire ezolinga ekwe trop de mungwa nini bango ye mwana nazolia mungu donc ozomona ke tovanda na Kinshasa awa
nga na yebi ba PD ba boakama na yebi ba PD a danger na zo encourager monter mais Mour aza l'échec ba PD nyonso Mour atambo wa makolo na Kinshasa ata ISO bazo komela ba PD na zwango azwango te mais lelo ke poto akomi ko taxer a montanga ba komba ba tout presque ebele tangi donc azotanga bitanga tanga siko soko tali Moura maramba oloba eza scénario na komi eza scénario mobimba OK mamu teke mutakomi yango maka mwana nyonso tomona Moura ndenge azala soki abungi ya mwa moke baokoche ye obosani boye traité boye tosowa na pembe parce que lelo soki mpe mabe vers osika mpona oloba makambo asindika donc omoni moi j'en ai marre j'en ai assez lelo bato nyonso to bana basi nyonso toyebi balesibienne basala yango mpona kisi te lelo nde belle-vie mpona kisi soit disant nde baolo nalobi oyo nyonso tokiti tomati toyebi na théâtre parce que na théâtre lelo bokosa biso te nga bani théâtre na 1997 nayebi tous les idées nayebi tous les pédés théâtre donc naza kwa papa moya mukolo avai na se mwana mukia mati likolo mona ebele koleka ete siko soki botaxe si c'est réellement nde botaxe belle-vie bongo ke lesbienne siko ntango belle-vie esala ngo nde ekomi ya kisi mais ntango bato banda kosala ngo nyonso to boyebi bakombo wana bokomelanga na bacommentaire basala ngo na kisi te yango wana lelo aza na mbongo yango wana lelo osala boye yaye nde ekomi lelo ya kisi te mais ya bango ezalaki ya kisi te toyebi kutu na bamisusu baprésenta biso basi boye apresente na famille na ye bayebi ke o mwasi na ye mwana mwasi me bayebi ke o mwasi na ye tala mama tomona ti toyebi mpe bamisusu ya mibali mpa na bango bayebi ke mwasi na ye mobali ne ye wana mais mwana mobali moninga ya mobali ya moninga mwana mobali nyonso tona ezalaki kisi te nalobi teke na encouragé to na loba eloko bango baloba na eza ya solo mais soki eza bongo ya belle-vie ka nemu teza mabe te on dirait comme si campagne de campagne de déstabilisation eza mama na campagne de déstabilisation focus na yango batala ba film lokola bango bazotala mate je pèse bien mes mots lokola bango bazotala mate yango bali babundisa sikoyo film oh lelo eza na kati ya eyoka na tele ba mate lokola belle-vie lelo na otchap na lelo na pesa bango mise en garde lokola belle-vie lelo azolia mbongo ya YouTube makasi tosola pena bien omona to fingi belle-vie otongi belle-vie rendez-vous na guichet ke na banque est-ce que reçoit somme au belle-vie azwaka jamais ozo comprendre atala ndoto ozwate mais toza na YouTube awa mamu international loba nana atengisa belle-vie YouTube na comprendre te ti lelo malgré tchaki ba chiffre mo bo exagéraki mais actuellement lelo télévision première ba comédie ça Belle-Vie TV oh soko leki kuna ozui visibilité ozui audience et puis Belle-Vie azo préparer relève la génération zo na sima nous azo promouvoir boye lelo ne ba obundisa ye kuna basi ba préparer relève nini ko ya lobby kuna soki mabina te soki ko coacher batu ba finga te ay lelo soki toye ko loba boye famille bota pe bino mo mo bozaka bo bwakisa makambo na te basokola ka ilamba basokola personnalité te personnalité basokola yango te trop c'est trop omoni parmi bato ba finga nyo surtout na tala bango pa mamu teke wana muta leki gérer na finga zate ngale bo finga mutu tina troisième couche na okefe benga na ba soda pour aller na finga anima kwa kala akokata tina mbongo depuis poto bakanganga et puis na laksa bango ke na mwana papa kusu mpini na limwa na leka ba soda na katikati na limwa oh koko chef coutumier mboko momo bazaka na kindo ke la kateka kisi na kisi on comprend donc batu nyonso to na zwa tendresse bazuma ba MK na mona lelo ba yena na ba kijale na bango ba lesa ba chaîne na bango bazo aider na bango nyonso ngato bina na s'occuper na bango nyonso to wana ebele moi libala mukie ozo fefele ya leto mususo lolo moi libala zo fefele na papa moya mukolo na poto et on coufe pam na okela ke mawa surtout na bango nyonso na okela mawa kwa Miss Lolo
Asa mobile na poto. Asa na mobile mo ya poto ya papa mo ya ba âge déjà ça kei. Oyo koma ba deuxième te. Azo fait la yele mso na bité so pa ça de asa de retraité na bité pour mobile so azu de retraité yeba ki obeng so na poto te. Abeng ça ta moi no pe na poto te. Oluka ndako kala tana koto temps ba place ça. Donc na okela ka leti ye mawa. Mwana mwasi ya produit belé oyo. Mwana mwasi ya kotalisa mukili ngana ye yaza propre. Basi solo produit na koka bango tene na zao. Na mibosa na kamakasi na makambuana. Na koko lekesi kama produit lekaki. OK. Mais bana basi bongo ba na TV otali na nuboye asa na problème na nu ya jetem. Asa na problème ya vie na ye mais bazoya ko taxer Belleville mais tous les mots. Moura ezayete. Moura ba utiliser ko utiliser. Je pèse bien mes mots mamu teke. Ya lingi bongo yepe na moni vine. Bongo talaka mutu momba na ba aswana na batu nyonso. Ba domaze mabe, ba mupesha mabe, ba miracle fatu miracle mabe. Do ye batu tout abebana na bango. Makasi na mosinzo. Makasi olakse mobile ka betelo shita sima. Abandi ko beto biloko mabe pa mobile wana. Est-ce que ça normal? Lelo moura azoya koloba pe na TV, Belleville azalaki boye, grâce témoin azalaki boye, Caleb azalaki boye. Donc ouais est-ce que Caleb a bine Kovo d'or ndé. De posa na eza ke basa ndeko baswa na Kovo na internet. Et bon soki guerre ya yena Kovo. Ya ngala tsango. Bon mona kaza zoba pena ya première ba. Soki guerre ya yena Kovo, akoti Belleville point. Akoti Caleb point. Akoti Pierrot Ndombasi point. Bobo point. Akoti na ba bobo point. Tabi bango babimana na Kovo. Alors binini? Abi bala na sto tanga komo ya babimana. Siko ya zotanga ka mibali babimana Kovo. Eloni pe mura ya oyebisa biso mibali nino babwa kama babimana bango. Ye ba ndeko zoazo na bana mike ba théâtre out. Non so ba mike ba tête ye abima pe na chroniqueur moko. Oh maza moi sa chroniqueur mo na yebit. To yebit. Muko biso to bima pe mboko to tanga komo na. Ya pe za akali. Là biso to protéger pour na chroniqueur wana. To protéger pour na chroniqueur. Et puis nga na yebesi ba et puis ndaku wana ba ndoza na ye. Chroniqueur na pa ndo bete makasi. Muto alie mura mbongo lokola chroniqueur wana. Azate. Problème o remarquate ke mura na makamne surtout sala ka o. Ata kecho ya 2500 so ke changu. A osombango. Ba ngo ba chaîne ezotalam. Voiture kecho asombango te point. Garçon ma première fois na mona na kecho ya kolata boy. Chaussure. Na mona na anniversaire Elise. Saloum. Na boulevard. Auto tratani. Alata ka lipapa na chaussette. Et ça rappelle le jour na ngoti. Au jour mon azata relax, na zata bongo. Mais chaque jour na kuta na moura. Et puis c'est un péré. OK. Na vanda face le bo mona ni adinda. Alobate. Vivette témoin, Vivette vietika calmer vie. Ah wana maya kala moi. Vivette mayamba na tete. Na tete Vivette mayamba témoin. Na ça moni petit na bino na manyesi ko vietika vient na kombo na nga bi na sale faux. Et puis ba okanga ba okena la police. OK. Donc baza baba na moko boye. Bazala ba kindoki na bango ba famille na bango. Ba ko kotela ba famille ba. So bazala ba problème na Kovo. A traiter na Kovo. Et puis ko yoka moura. Lelo moura, obi mukile ya misike. Lelo moura alo bana grâce te mobo. Pas bimboka tsa. To solo la pena pembe. Te. Kutu ko bimamboka te. Ake paradis. To solo la pembe. Omoni grâce te mo. Nalo bango parce que je suis reconnaissant. Car il me compte à ça là que grâce te mo za na odimati lelo. Voilà. Sko eloko omoni na ba kutu eloko te. Mais mutu azala na Karine appela. Appela. Moura ninga sana pena ane ko memela grâce te musaki. Oh. Abenge madame. No yebisa yote. Ah bon? Ninga sera na biso bongoli mutema anda ko sala azo betela Karine Tolo. Sera nani camarade nanga abima na mwasa na mobala mundele. Ba moura na basa bandoki. Ba sorcier pena mone bo oloka azoloka pena à ciel ouvert. Ya no kumisa pena grâce, ara pena ko kumisa. Abana ko kumisa grâce makasa abenga grâce madame, abenga grâce sac et puis période on a grâce nde passeport rouge nde et renyaki lisu makasi. Na kazi na bango nyonso tunde bazaki na kirindi kana le grâce. To sona na sko pembe. To yebi Karim mon compte équipe nationale et le kirindika nana le gaki grâce na audimat. OK. Nanya zaiki. Reconnaissance en info salati. Oh ya na TV lobio banana yeba na leno et puis moura partout ba bimana baninga
nayebi te bato lelo bayo côté la moura na mwana bino na te so azaka camarade na yo so Congolo wana mtuga ya wana Congolo moi c'est bela mutu Congolo moi bona mona ke asaka be mission na so Congolo aye azola ba mo ba la sane ba ozo para moura ta ba ozo para moura ba ngo bena ba ndeko ko lobela grâce mo eza pasi soki boza ka problème na nyo kirindi kana bino lokola bo panzana et puis moura zoba ngai na telemena bevi po belva choquant a choquant na nini de bola muzoba belva ko choquer moura na nini bola muzoba moura pede belvi mwana mwasi ako choquer na nini na ebité donc on comprend que babilo mo boy nyoso to na banani nyoso to na eza banani eza bato bazoya batindi bango après Mahamu Teke sali scénario allez ba utiliser Mahamu Teke scénariste scripteur na réalisateur mida na essai de Panama yo ba no voir Capstone kota kaka kubanga te ya ozali bana mona fitento lo barate basala biso nini to yaka ba matière ke ba kolia na ndoki bozolia na ndoki moura te nga kuna lobi boy bozolia na ndoki Jemima à dater d'aujourd'hui moni moura awa nazoloba famille ya moura boza wapi OK pourtant bino boboyaka koloba mwana bisa kweli likambu bafana kwiti musu baye mawa awa moura zo traiter batu nyonso tout de tous les mots est-ce que moura tu as des épaules na tuna ndenge sindia tunaka tu as des épaules manike moura est-ce que tu as des épaules pour assumer ce que tu dis là tu na poto te omoni poto bato bele bakosaka poto na sur 100% 80% ba vivre na rancune poto bayaka pena bayelo na ndako bayo beta yo so na kine ezaka bongo te ezaka moins rare mais na poto sko ba beta ka bayelo pena poto ba beti rando poto ya bongo bayelo munduki bon okufi ozo comprendre yango na tuni moura pour manike pas répondre que j'ai des épaules c'est carré que mutu mo azana lo ba soki na Belvi na ko boma mutu akozala obi ke mutu moko na ko boma mutu pona Caleb azali pona bobo manoko azali place ba ko tubelo mbeli ya mona ko melombe te yende mukoda wana siko nga na lobi na moi siko na butu moura est-ce que spiritualité na yo eza makasi to ke non kibonzambe moura wana ngo kisi wana ngo makasi parce que à dater d'aujourd'hui ngai gérer so lukinga problème d'internet au finginga et sukisinga mutema na luko na moi na mimi ba fudi roi to beti yo to se faire justice biso moko na butu sikoyo na luki sikoyo na nenga mulili il faut olekambeka yakobe malédiction na cause ezaka na effet mais o ezana cause te eza sans effet mais amour est-ce que eza sans effet eza na cause donc alors essaie de Panama spiritualité nous a makasi na pesio na mida inani anima kwa kala tia photo ya mwana nga bi aza misu 5h na yeba keloko mwana nga gradimba ya loba papa chaîne roli moyen fallait na enregistrer mwana nga to na filmer jour a lobe loko ala mwana nga lobe loko ala abi papa nga aza muto osaka na ete makam na bino ya finginga mwana kuta banga papa changa micro na loba aloba chaîne anima kwa kala ko limo peli moi mais tala siko mutu omani kofinga tala place kenda ko kufela et pas gay sur nan sur réchaud sur nan des shows donc eza nemo pe na moura azofinga Belvi azofinga Caleb azofinga nini boye mais tango kozala akokende kokwena eloko moko boye mabunga nyonso tu wana nde mutu kobomisa ye donc moura tu as des épaules pour assumer otoloba famille ya moura bokata vidéo obotinde la famille ya moura s'il vous plaît bata ba page bopekisa mwana bino makambo aloba baloba yango na église okoseli bato makambu oki oloba yango na église mais lokola yo zoka koloba makambo na place publique zala na baépaule elilingi ya Belvi ekolando partout place oza loba kaka Belvi te wana sikoyo na part ya Belvi te ngai nakokende na cimetière ya tata ya Belvi na mama ya Belvi nakeelela mama papa botika mwana tani baosala ye
innocente Belvi na biso na kobengisa bino tokokende na cimetière bolamu ne kaka mura papa botika mura te toyebi ke baweyi bakufaka kaka boye te bobundela mwana bino parce que trop c'est trop donc eza eloko moko babongisi yango mpenza batali bakoka te so otali ka 5 filme oyo bango bakoti biso tokoti bakoka te donc il faut basalela Belleville kabale moko boye soki biso toa focus na promotion bango baa na promotion il faut bayela biso napesa na exemple ta eloko maa bomengo alobi maa bomengo lelo auti poto atiki mboka panda bato ebele mais lelo maa bomengo alobi moyen na ye kojouer pa Belleville eza te moyen na ye kojouer parce que nga naza mama lelo azobanga nini bakofinga ye na babakook oyo bazali lelo bato bazala bato malamu bato mabe bababylone napesa exemple mo napesa 3 pistes yebisanga artiste oyo bayamba ye pa Belleville na émission abando bokele Belleville ba éloge après ko jouer film azate mais kuna soki ka oleki film et puis baponaka mo bapoa mouche omone pa limwe mosusu awutaki awa babenganga bayesinga 11 teni na paniqué France 24 kam te bengi yo Belleville kam ta bengi yo ozo comprendre mais soko tali mama bomengo alobi eloko wana atali déjà ma bomengo ngana wa biso za mama biso pana biso atoko ko jouer pana bango et ça les loko to artistes mais bango nde soko jouer kaka pana biso et comme problème bato ba comprendre biso to ça l'émission biso 17h bana ba bimi classe makele les amakasi makele les amakasi bana classe ya Kinshasa ba ke kulia fufu na ndaku na yeso ba ndeba ba wela mibali to ebite donc to saka émission donc lelo ma bomengo na ebise ma bomengo eza problème te biso to lobi na biso ko jouer no pas Belleville jouer kuna soko yoki biso to fingi yo wana ndikaw o comprendre biso to finga ba bomengo te tala bato ba finga ve masasi babanga te po alobi na mamu teke pekisa bato no batika ko finga président Elomé mais bafinga ye bamatisa ye miniature donc eza pasi ngai mpo na nga nakoloba boye mutu ya Belleville nde booluka me bokozwa yango te ekiti matière obike omona ata video wana video ya pa Serge laboratoire balambi baki basala eloko wana mais hôtel peut sortir médiatique ya ndekono Doudou Soup ayaki wana regretter Gingomba fingi ye mama kambeze belé pa kulutu Gingomba fingi ye nini oh abazonga chez les parents de l'autre côté ada analphabète atanga te ayebo koma te ba un jour à Congo Doudou Soup pa be koma na yebi Doudou Soup très bien nga fani na epulu moni soki na lobi pe bato belé ba otala ba yebi nga fani na epulu Doudou Soup pa fani na Gonzi d'abord papa ya Doudou ça quoi papa ya président Lolo Masebi alinga ba ne batanga classe mingi soko yoki ya Levi Niwa ya na Doudou Soup donc est-ce qu'au côté il y a Doudou te na côté il y a mais eza bakanda gia za ndeko nanga Doudou za ndeko nanga mais sauf que Doudou a sali mabe nga pe na ko lo bango ke Doudou a sali mabe quelque chose ba na problème na bino na groupe sans souci okolo ba makamwana te au-delà de tout vous appelez pas la bouti groupe moi c'est que vous avez un groupe moi vous avez au-delà de tout Doudou Soup pas à moi na papa na modéro oui ya moi côté lié na côté na tali si peut partie oh yo balobi ke ma fingi atanga te Doudou Soup na bien na lingala na théâtre na fana na ye na bien na lingala na théâtre baza baba na ndako nde mona gi ngombe donc yeko to yela biso kutu déjà ba français danger depuis ba ina donc bango so bale baba ndeko na sauf que na condamné ki Doudou oki ko yako condamné nani Gingombe te na vidéo wana o ba kaza azali bumune na za marié au moment où bazaki na po ya ba artiste so ko tali vidéo na bazaki na po ya ba artiste donc on comprend donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Comprenez que nous sommes en direct de l'émission et puis Balababini classe, il y a trop de bruit, vous allez voir. Et puis vous allez nous comprendre parce que Makamonka et moi là, voilà, nous sommes arrivés, donc vers la fin, Malembe. Marine Gele, on a Marine Gele. Moi, à cause de l'enga, quand on est Marine Gele, moi si pena. Ok, on appelle un banda pe à merdi. Donc, ma chérie, mon frère.
Ndesa soki brand na nyango wana ba otanga. Ndeba bina. Azala. Yende Maringele mobae o abimaka na Gingo. Siko na lobi makambo wana. Nde collègue na ema chez mon frère moi. Ah. Bon moi ça collègue à Gingo. Tes collègues ya Brandon, ya marché ya Maringele. Ah, OK. Makambo so mo olo bana wana. Ezala ngaka ngana mona ko c'est le temps de la fin. Le temps de la fin. Tondi mapena mwasi ya ko dans mbanda PD. Tu es fier. Et puis Gingo mavandi bonga so bota bana na merdi. Asa bana mwasi na ye. Et puis to ke na sko, to ke na bongo. So Gingo masa bongo. Moura perdre ni. So Gingo mbe asa bongo siko. Moura ko perdre ni. Asa mwana noko, amona tata mwasi. Bakutani wapi? Et puis eloko mo te sangisi bango po moura saka te être te. Nga na ka bona mona porte fonga mi moura continue na place abimela te. OK. Na bi ni famille na ye biso to kana bi no o mona ata leki na classe place masa. Na vie o tikolo mona ata leki amour. Yo mona. Bo umeli na yepe. Batu musu baza bandeko batu mo ba bima ka boye na mukile. Ba kimidi kuyu. Ba uta soki na mboka nini. To sangani na bango. Tala mutu munene na se muke. Donc, nga na lobi kaka bazala makasi na prière. Prière na kisi. Parce que yango nde mutu ko sauver Moura. Moura place azo kende na so pas zo kende l'Égypte. Po ba mikolo ba nzela Égypte. Na yebite. Wana fotu na mida na essayer de Panama. Mais aye bango place ko koma mida na bokolela en plein direct. Bokolela. Comme si vous préparez les mours à d'ailleurs. Mais c'est ça. Maintenant, on sala makamba bongo yoko sala mutu outrage à munene mo yo s'attendre na ni. Te bakatoka yondo bino nde bo préparer bino famille bota. Biso famille bota te ngai ndene mutu na solo ba jasim ça. Pourtant ya zo finga batu makamba minene bongo. L'état zo talate. Dazo bosa ki ba artiste on ba rappelle ba fan o ba lingara bango. Te fan ku tu te fou du roi, fou ya reine. Oh, elle va peiner que ngana ko kufa pona jeli ko betox. Pota moko boye. Okozwa pota moko oh ko batonga ye sengi basala nzambe pe basala na bazo bondela. Ah moi. Lokola pe yo lingaka sima makasi kaka na sima ana kaka ba kotisi yo pe na tali bende. Efungolo pe o tikali pe na bongo bwashi. Okobo lala boye. Yo sali bebela libela. Eza na sens te. Voyage ni nango ya Moura biso to komema ngambu. François azokende na François ka ba koma bazo voter ba loi, bazo longola ba mbongo ebele. Na soki mobali fo bala kaka, pozwa mukanda. Okomi kokokene ko kosela mboka makambu. Talanga bazo landa nga Moura azoluka ngunda na komba batu. Azoluka mukanda na komba batu. Aza makasi, aza na Paul. To komi na suka papa kulut na biso ba retenir na nini. Pour la moni lelo za des journées de kanda, journée de méchants. Batu ba retenir que Maman Teke lelo en face du monde azali mutema mabe. Aza mutema mabe. Pourquoi Belleville soki mutu mo ba bimia zo finga batu na kombone ata baza aza ya yete. Ata ba mona ena ete abenga mutu na téléphone aluki numéro na benge manika akome ko finga batu na koma Belleville. Manika ba teke Belleville benga kai. So Maman Teke po ni so mutu afinga mutu. Abenga te. C'est ka sepela na makamo. Alors, nous aussi tokozongi sango. Tokozongi sango. Yé pa kei akei États-Unis pour ba chauffer matrice. Parce que même grand prêtre Chadar alobaki coup sur coup muta fingelo maman na yo. Ya maman na za ya plaquette ya ya za orte. Yé pe maman na ye. C'est pas normal. Donc ba tu vas retenir Maman Teke amute ya mabe. Ya omoni ko sunga batu na vie bande ko nanga talelo nya mutu afo sunga ye. Tala pena âge na ye. Pour yé ozo sunga lobby, yé nem ta ko koma adversaire na yo, yé mta ko koma moloki na yo, mta ko luka kwa isa yo. Mais ma kala moto na Maman Teke nga prière na nga nyoso mikolo eza. Maman Teke na ofunde pa nzambe. Parce que yé muta ebi makambu wana. Viviane Abela loba bazaka na président. Ba l'accepte que baza bien structuré. Donc famille Libota Moutou abenga ngate po ayebisanga ke papa Kulutu tika sala promotion. Ici je parle étant que chroniqueur et puis je parle étant que 207 de la presse au meki na boki on a rafin. Donc parce que trop c'est trop.
Belleville lelo tala ba film no biki bato ba benga ba bi papa to so ba leçon na ba film à Belleville. Belleville lelo azo pesa ba conseil ya makasi. Et puis tala ba film à Belleville so sala azo sortina ba bitumba ya mulili. Parce que dans ma film, on a dévoilé les secrets. Le temps de la fin. Le temps de la fin. C'est la film. Il doit être ma casse. Mais, Bino, Bozana Mamou Teke Zawana, elle ne maîtrise pas succès. Bino n'a pas à Pamba. Non, non, mon leader, moi, Zanga charisme, quoi, Mamou Teke. Janspile. Donc, nous sommes là, j'ai mon robot, ça va s'arranger. Il y a un bébé Lili. Soit un bébé Lili, au Siliki. Na âge na ye. Ake on a te la maman mukuse na tali makono abi nzamba za ndenge na créer la bato. Te nzamba za ndenge na créer la bato en tout cas na tali makolo. Oyo ba jwana na tali photo, na tali bando. Na tali photo, na tali bando. Na tali makolo mamu teke. O tali mamu teke. Na tali mamu teke na bi non non non. Nzamba ndenge na créer la bato. Donc, je pèse bien mes mots. Oh, à Monique, elle n'a pas place ne sont les abakouk. Boké na Bible. Na mona mutu moi alors comme là nga o kosi. Ke oyebi autant na Bible te ke na Bible. Ba bakouk basaki batuma be. Peuple babylonien. Peuple babylonien. Batuma be na Bible. Ya o mama songo so bota opesa mwana kombo. Yeba kombo ko pesa mwana. Mateso te, makenga te. Parce que mateso ya mwana ka makenga. Pasi. Mikokolo pe. Comme ka pe ko pesa te ko les abak. Bandoki. Et puis Mourazo le baquet, Belleville s'entouré na ba PD. Mais tout total Mamou Teke lelo na Belleville na zo boko la ba PD belé. Ça. Na ba lele et belé. Bata misapi bata mungwa. Après boyo ngo taxer Belleville loko mo boy. Oh bino boza la maîtrise na ngote. Combien de bani bali baza pa Mamou Teke entourage Mamou. Au monde matama loko elinge kwe. Azama chez mon frère Makasi. Oso mone pas boaka basse, aboaka basango basango pa boaka atape so azaka moi ça ngasa peka mabe. Obi na tala ba pede muso otali o bazaka na ngamba mamute. Otate ba ate ye pele faza ka yango. De do conflit na ngambo kuna nde ba pede le basa. Baza Makasi kobana non numéro 1 première cabine Moura. Yami balé o ba bloka ki ale la na biso tinelo. Yami satu. O amukuse mo zaka bulu bo on est tono. Namona mingi qui peka peka muta yambaka e babeta ka dio mingi na ki peka peka yami 4 basé belé moko mais lelo ba komi ko luka ko salir tina ba terre o ba jouer pas Belleville ya bati babi ya la ba pelele tala obi ya moko tendresse Miss Lolo mida botela pela marina la ta couper mon gars, on a na baba gunanga. Yo saka na marina chaka nyovite za naturel makasi bongo. Ngamo na tala na hôtel moi so komisi nzambe. Yala ba de moi-même. Parce que bi ba mai na za ba taille pena donc danger. Il faut linga ya mbinga. Si on atala mai na bona bi nzamba kela moi so. Yo est sauté moko boye. Ozala na problème pour bima normal na ni so ba tu za raté. O comme c'est longi kaya le roi kaya dese. O signa contrat na nyovi. Et sauter. Voilà baba sne baba ko ndeni. Et sauter si y a un problème melo sangela l'état quoi solution. Vous comprenez? Donc sauter. Le ngai la semaine la journée la lelo te. Po ba nous te dans sala non, vous comprenez nga so na seka. Po na zo ko kate. Donc kate. La mutu. Ba remerciement to comme na suka ya ko be pardon. En tout cas, ba remerciement lelo ezate mais na lobika boy. Famille Bota. Moi, je suis votre jouet. Quand tu touches à Belleville, nga alarme na ye sonnette na ye na ye. Alors, Moura, yasike zate. Au moins, il m'a sur Moura lobby. Yasike zate. Et il y a na YouTube. Ya olen ça peut zate. Est-ce que et puis Moura tient sur na Belleville. La quand on Belleville on m'a mais ça on l'a été. Toi comme melate. Toi Belleville on sala makamne wa so ça important. Oh, pas maman. Nyoso to Mamou Teke. Briefing, scénario. Mais, si on a répondu à la famille Bota, le temps de la fin. Temps de la fin. La film, ils sont misanthropie. Manipulateur. Manipulateur. Manipulatrice. Mutema likundu keto. Alinga komisa nyoso ezala alingi biloko nyoso ekoma ya eti mangolo.
alingi biloko nyonso ekoma ya ye ntima ngolo te yo cauchemar ya belle vie yo la olala otuna nzambe akutanisa ye ngala epwani nzambe asala bongo na génération nyonso guide azalaka belle vie baza moningano te yo bimana ba ex musicien mikolo belle vie abimana bango te tosembe filme nzela moko mais biso bane filme mosusu mais kuna na omonelo te bango bazalaka na botala na making of bon il faut ta no making of et puis le la remarquer le quoi yemo ka zati mo faza poste film sur ya zati ndetala ma film etala ma pété il faut yemonda ça belle vie quand on sera film mona ami cheka tableau moko un peu de photo à pamba un suka photo à pamba tendresse est-ce que bango yebango na chebino surtout en défi mamu teka jouer na film nete toi jouer ka tableau moko après total batu mususu total mate o mona pena munzanzama muzika munzanzama ayana ni kota mama nani kota ma Clarisse Dublas mobinaka kota voilà tout libanga était na tout côté libanga ezate en tout cas famille Libota Momba je vous aime en tout cas rendez-vous 21h pile direct na TikTok voilà et c'est ce qu'on a okende ko bombarder yango wana donc libanga ezate na linga ba famille Libota nyonso tout nalinga bino na mutema nanga votre papa Kulutu est là bolongo nanga na mulongo ba Jemima moni Jemima il faut bosala promotion nga bolongo na mulongo promotion moi je suis là jouer de belle vie jouer des familles Libota au meki na ye voilà merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin makambo ko pesa kande ko pesa rage mais seulement bato maele na koloba na ka boy boko bozwanga na analyse te c'est wana na simbelo micro te ba kozwanga na analyse na bato maele balobaka boy dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es voilà maman muteke o sangana banani entourage no siko eza banani bato ngo misusu wana pe l'autre fois basenga pe bezi ko pa mai bazaka na pe metali ba ko créer misusu kutu bayana ba alliance pamba ko bala yana mbongo te babali si basele ba bele mais bon que retour na yo eza voilà je m'arrive à la fin de cette émission bato belinga Jemima Ibele je vous aime au revoir bye bye mabange ate Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima